prophète azoloba azoteya ngabiti na makambo oyo ngelekelanga oyo fana kwa misala nzambe na mona no prophète na expliquer no likambo pona luki yango na basambe na panzi appartement na panzi ba kiti na luki partout na basak na ngana ki nango ezate papa bondeli pona nga abina nga mama zala kinya eloko wana nazomona passeport na yo na maboko na famille na yo appartement na zo ezaka na chambre moko bakota ki kuna te ata mutu moto ila kutu bayaka ezaka fermé ngamo na vaina bango tinga mo na compagnie bango na kiti bango na escalier ba kiti ba ki mais OK na chambre bazwa eloko tie bima na moment na ka to vandi na komaki ana so ba 16h 18h avant molili ekota mwana nazo bima asimbi passeport na ngai balingi yango boye nde na obumba boye bakanya yango singa moko rouge parce que otango na basinga passeport na nga elongwe na maboko elongwe place nga nazalaka kuna ekoma awa nayaka na sac na nga awa te natambola na passeport te naye koretrouva mo awa na basinga bakanga boye na crié bato nyonso siko baye oh nini ngabi te eloko te te bato mingi bazokanisa peut-être kokozala bamakiona oyo ezotambola mais biso tosalelaka biloko ya bamakiona te mais eza nzambe oyo azotambola na biso elongo. La Bible dit si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Or nzambe oyo tosambelaka aza na makoki ya kokangola yo to ya kobikisa yo na maladi nyonso. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne, chez Misso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un réel plaisir de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Là, je profite pour vous dire un grand merci pour votre fidélité. Un merci aussi le sponsor Nabis officiel, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le sponsor officiel de cette chaîne, chez Misso Télévision, ainsi que cette émission Grâce à Dieu. C'est une émission conçue pour faire voir combien c'est Dieu est magnifique, c'est Dieu en train de réaliser des choses. Il y a Kamou Sabatou. Alors, mesdames, messieurs, avant de commencer cette émission d'aujourd'hui, je tiens à rappeler que tout à l'heure, on a orphelin Nabiso, bravo Jésus-Christ, aux amis, on a commune à Matete, quartier Viaza, numéro 27A, référence Banounou Matete. Sur le Banounou Matete, au compte 4 avenues, on a quartier Viaza, au côté. Comme on bongo orphelinat ya papa Cheikh Moukadi ils ont mis na komo ya bravo Jésus-Christ na pesi merci na batunyo so ba soutenir Rabiso à travers cette chaîne chez Misso Télévision. Je salue ma femme Lydie Moukadi ainsi que mes enfants. Mesdames, messieurs, sans plus tarder, je m'en vais dire bonjour. Comme lelo tout le kakoye ba nini Nzambe a sali cette fois-ci à travers cette émission. Bonjour et bienvenue. Bonjour papa. Naïmbio na émission Nabiso. Merci beaucoup. C'est grâce à Dieu. Voilà. On vous appelle comment déjà? Moi c'est le prophète Isaac Bola. Papa Isaac Bola. Je pense que c'est la deuxième fois Naïmbayo. Exactement. Là c'est Naïmbakio na présentation. Il y a émission Liboso. Tout le Belaki Bongo. Le Lengenzambe. Bengakio Okumako Sailaye. Ndengenzambe. Abimisako Nesika Ozalaki. Les Lokomi. Un grand serviteur de l'Éternel à travers le monde. Le église Alibongo na niveau à Lubumbashi, bien sûr. Et les autres Yambio Lisusu et Monsieur Wana, désolé que Nzambe aïba sala à travers maman la mission d'Ampati, kasi quand même sur le Sambo, Tokota na Mozindo et Amison Kwalelo. Kolo Topesio, merci. Tika, Moma Oyo Tonito, l'excellente émission. Bande Konyoso, Baïba Kolanda Biso, Nabisika Bazwami, Lipamboli et Landabango. L'émission ezala oyo édifier vie à Motumoko pe vie à Motumoko pe kozala changer na kombo na Yesu. Amen. Amen.
L'homme de Dieu, merci. Nandengo d'émission invitation à Bisso. Maman, bonjour. Bonjour papa. Comment on est? Maman Aimé. Maman Aimé. Lelo eko témoigner témoignage au Nzambe à Salelio. Est-ce que tu aurais connu ba ni Nzambe à Salelio na katapo moina? Kombote. Ça témoigne nangai. De mukili ko kosalela moto te. Moi eutoleka na uti ko perdre maman nangai. Moko nakita kin mpona kunda mama bango balingeka bakunda nga bite boko kunda bongo te sa nga nazala mpona okunda mama na esengaki nayanga mona kiti kin naosala tokundi mama elekaki bien eleki nango bien komozela siko 40 jours ya mama po kopanza matanga amonaki nazonga efeke mosala esengaki nazonga dans ba complication comme moi belé ngabité na zonga kaka na kati ya kozonga wana naza na préparation moi biloko kosomba ba famille pe ba otala ngai jumsu na lalika na butu na olota ndoto bandoto ka ma be défaut 2 ou 3 fois na olota ndoto bien te oloti bandoto mo bien te complication bandoto boende na loti ba libinga passeport na ba mikanda na nga na ekola mukana otala passeport ezali nga nini na olota bandoto passeport ebungi bandoto mo compliqué bandoto mo bien te eleki première ndoto ekolota lisusu ndoto musu bapuku balele passeport ngata ndoto musu na lotaki passeport ezate bungi ndoto musu na ekolota passeport balele na bampuku complication na ndoto wana passeport na nga po na olotela yango bandoto ya mabe na longoli yango place ezalaki wana deuxième ndoto na longoli place ezalaki na changer yango place na change na badocument mususu kolala kolamuka famille pe comité uyo kozonga boye te fozela nanu nga bitenga na ozela te nga fona kindi nga fona zo na la muki jour mususu na ota ba dossier na nga na bandi koluka mo ba dossier mo bakakansa biloko nga bitena se préparaka po na tala na kati ya kaye moko na chaki passeport ezati passeport ezati o makamninga na omo passeport ezati na bandi koluka nga passeport ezati ndenge nini etungisi motema na nga bi passeport ezaki awa ezati e compliqué nga na niveau moko nga mais na chambre oyo mutakota ati ndeni passeport na nga ko bunga ngabi te na luka ona maleni na lukiti na monite ko fanda ndeke za katola na ofina téléphone na koti YouTube na bandi kolanda na moni prophète azoloba azoteya ngabiti na makambo oyo ezungelekela nga oyo fona lukwa misala nzambe namona na prophète na expliquer no likambo pona luki yango na basambeti na panzi appartement na panzi ba kiti na luki partout na basak na nga na ki nango ezate na ndi prophète na bengi prophète na prophète est-ce que na komona yo habité maman lelo na tante mais lobby la nanga place tel oya comme ça na yambaka to na yamba yo to solo nous on a problème ni habité papa problème au moins le téléphone ezati abi bon ça va maman bongo ya na ekolka prophète abingo te maman naza na bureau ya kamena kende pas prophète na soumettre problème nanga et pas prophète papa habité to kota mabondeli to bondela nzamba yebi wa kosala kolela te komi to sabati opeza na attitude ya prière papa bondeli po nanga nazoki kimia me penzati po eloko na oluka na munya on a retrouvé ngo na nti ekozonga famille pe mikolo ezopusana po na 40 jours parce que le quoi peut passer pour emonanti non c'est la sous 40 jours ngo et comme peut ba discute na chérie nanga na poto bali nanga to komi ko discuter na ya tout moment tout abeka papa passer pour nanga emonanti fa na longo na makambo ane talinga te ko bien nanga sulte luka makabusuku no yeba nde nyo sa makambo nanga uyu bananga bepoani na mona ki on ka clair tenga complication koto bwendeni komani nzambe o makamni nga na mo vivre ta wana pe nazaki pe na ba prière makasi pinza souté na koma na distraction makasi ya prière pinza na ko benga sous prophète na papa ta la situation za bobomba na ngai tozaka bien mais pona problème ka ya passeport alingi su ko sentir ngai te abina lokation na ndenge na ngai or ayebi ki nga na yaki boye na ko kunda mama na nga na maboko na su na mbongo mingi te mais tala complication comme na papa lobi te zala kimia to ko bondela ka nzambe yo zala ka na kimia ofanda
kofanda 2-3 jours papa habité le quoi prière deuxième jour il y a prière papa biaka au mona ngai ki na moni sala nzambe abondeli po na habité to kofongola jeune na biso lobi tant wana pe déjà 45 jours ya maman ezokoka ti to bondeli na papa na zongi le quoi 40 jours ya maman eza le quoi lobi nga na moni prophète lelo to kutena prophète na ba 15 heures to soli papa bondeli po na nga abina nga maman zala kinya eloko wana nazomona passeport na yo na maboko na famille na yo eza na mutu moko azwi yango mais nayebi na tobondela na nzambe tobondela nayebi ke résultat malamu kopesa tobondela nzambe na nga akosala mais papa na famille na ngai ba mama leki na ngai ba leki na nga ba kotala nga mais ba kotaki na chambre ti appartement na zo ezaka na chambre moko ba kotaki kuna te ata mutu moto ila kutu bayaka ezaka fermé nga mona vaina bango ti nga mona compagnie bango na kiti bango na escalier ba kiti ba ki mais OK na chambre bazwa eloko ti bima papa complication na mona on plaît musa nzamba bina nga zala kinya eza na côté ya famille ya mama na yo ndenge nzamba zotalisa nga eleki lobi nango lokwa na kutana prophète lo lobi nango nde to panza matanga ya mama toke na famille ya mama tovandi po topanza matanga ndeka ezala bango nga mpe nakomi na nga mwa retard bango nyonso bakomi tema azalaki na nga na attitude ya prière prophète episanga bondela azalaki na attitude ya prière nazalaki vraiment découragé nazalaki na okenda courage te tika nakende kalobi ezalaki mambuke ya mama na nga moko komi wana nga alataki elamba te bango nyonso balati elamba nga alataki te nalati ka noir tokomi wana tovandi babandi bamakindonzi baloba koto baloba tie bamusike bazolambalamba wana bapesi nga biloko nga bina olia te olia te mpo nga bi te naza na baprière na nga en tout cas prière esalaka nzambe mpe asalaka na moment wana kaka tovandi nakomaki wana so ba 16 heures 18 heures avant molili ekota naye komona mwana koko ya mama leki na nga donc mwana ya mama leki abota moi bébé moko aza wana ya 4 ans mwana wana azobima na chambre ya mama leki azobima azobima na porte ya ndako azobima lokwa na porte ya ndako so tovande nga avande juste na porte ya ndako boye na kiti ya plastique bato avandi mpe bato bazali pene ebele talaka kopanza matanga famille mobile mwana wana azobima asimbi passeport na ngai balingi yango boye nde na obumba boye bakangi yango singa moko ya rouge parce que otia yango na basinga soki namoni mwana asimbi eloko natali passeport nga bébé viens abandi kokima nga viens nakalandi nakangi nazwi passeport passeport soki nakangi ti mosusu passeport ya motu mosusu natiaki mpena attention te naye kozwa yango naza soki nabandi kofunga namoni foto na nga passeport na nga elongwe na maboko elongwe place nga nazalaka kuna ekoma awa nayaka na sac na nga awa te natambola na passeport te naye koretrouve yango awa na basinga bakanga boye na crie bato nyonso sikoyo baye nini nga bi te eloko te awa bazalaki crie ka bakangami na nga nini nga bi te passeport na nga ebunga déjà 1 mois na ndambo yango nalukaka ngo na appartement kuna namona yango te nabandi koluka yango lelo te naluki yango jusqu'à ce que naomona yango te nande naye koretrouve yango awa mwana moke azosaka nango nande bakangi yango singa ne bango babi retrouve yango awa maboko mwana moke bongo mwana oyo akendaka kuna azwaka yango te nga bi jamais bebe okuta yaka te la bango bayaka alors eloko nalukaki yango nzambe azongiseli nga yango nzamba mosali ya nzambe prophète azongiseli nga passeport oyo ebomi na libala siko na minute prophète kule na yekoyebisa papa tala situation kuna na mobali na nga na poto makambo ekomi mbilinga le kutu na oloba likamba passeport non nasotaki na likamba passeport naye kobenga deuxième fois ngabi allo chérie na obenga allo naye koyamba siko fille moko boye tozaka ndi kuna yaka pe na appartement na biso mingi tozaka ndeka bien tosolaka bien naye komona ka fille yango ayaka yaka na mingi nzoka déjà mbali na ngezaki déjà bazali na mwa leson mo bazali ko kashinga na bengi mbali yesu ko azwi téléphone nga a décrocher azwi téléphone mbali nga décrocher na ayambi nga répondre nga yozo yamba ngo répondre nga o azate nga bazate meyo ko yamba téléphone mbali nga o mbali no na ndeni OK prophète asebisa ki ndengo ozobenga mobali na yo za na attitude ya prière po eloko moko ezoleka wana déjà fi wana
a déjà na communication na mobali na déjà bakoma mwasi na mobali au moins mobali akomi ko sa bagissement bon mais eloko eza motu epai na ngai o nzamba saleli ngai po na ebité na à travers mosala nzambe so na lekai na nzela ya mosala nzambe te na ebité na retrouver passeport ndeni mais na ba prière na ye nde nzamba sali na retrouver passeport na on a ko zongsa matondi na nzambe asaleli nga à travers prophète. Amen papa. te bato mingi bazokanisa peut-être kokozala bamakiona oyo ezotambola mais biso tosalelaka biloko bamakiona te mais eza nzambe oyo azotambola na biso elongo oui parce que tolingaka komélange biloko te tolingaka nzambe ye moko se glorifie abitalisama mama alandaki ngai na chaîne alandi ndenge nazoloba nazoteya nde azalaki vraiment touché akutana na ngai ntango amoni ngai mokolo ya liboso napesi ye programme ya prière nayebisi ye parce que aza mwana liboso na famille na ye afalaki aya kohonore famille na ye mais na famille kote ya bomama na ye nde esika kindoki efandaki susi na bango ezalaki avoyage lisusu te akende liboso te atikala na Kinshasa eza ka ya mibale nauti kokutana nango lisusu papa mwana mwasi moko azolinga akende poto baswani na mama na ye koswana baswani na mama na ye wana mama na abeteli gazo alobi yo tokotala yo soki na poto wana okofanda mwana mwasi ake poto asali 4 ans na poto jour mosusu azosukola na douche asili so sukola afungoli porte amona bimi na ndako ya famille na njili na quartier 1 oui mwana mwasi akangi esui mais liboso ne mama ni atelemi mama ni azoyebisa nayebisaki yo nini donc puissance ya sorcellerie ya kindoki ekoki kolimusa mpe vie ya motu ekomisi ye quelque part passeport ne bayebaki ye na molimo mais nayebisi ye ke famille ya mama na yo nde motu basali yo bongo alobi bakotaka na chambre na ngai te bakozwa ngo ndenge nini parce que na monde spirituel ndoki to moto ya misala molili akoki kose déguiser mpona koopere na kati ya vie ya motu yango moni ke puissance ya sorcellerie ezalaka na limite te moto akokozala na poto aza na États-Unis bakoki koloka ye bakoki kosala mpe mabe donc en bref c'est un peu ça oyo mama monaki ezalaki puissance ya sorcellerie ya famille oyo ye kosala kati na ye pour ke mpona koempêche ye avoyage susu te passeport elimo ye nayebisi ye passeport na ye ekobima na famille ya mama na ye alobi ekobima ndenge nini ekobima nzambe akobimisa yango na poasi nzambe aye kosala ngolu akei jour à 40 jours ake kokutana na mwana azosakana na passeport na ye inga rouge wana bakangaki ezalaki déjà kobloke vie na ye pour ke akende liboso te nzambe na ngolu na ye aye kosala ye ngolu a retrouver passeport na ye. En fait nalingi naloba kaka ke Bible ezoloba ke vous verrez le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom chasseront les démons. Donc bikamwe kolanda na bao bazondimela ba oyo ba kotisa ba incrédulité na kati ya mitema na bango eza via ba réalité ezoleka ya ba pasteur ya ba prophète et tout consort. C'est vrai baza na raison na bango mais ce qui est vrai lorsqu'il y a le faux il y a aussi le vrai. Tous deux marchent ensemble. Il y a le faux, il y a le vrai aussi. Oyo nzambe aotambola na bango, pas ozala na bango longo. Po lelo yo ba pasteur mimba bakomi si lelo église cop ko souturer bato mbongo. Usenga bato mbongo ebele yo koloba nini? Eza ba signe ya temps de la fin parce que la Bible nous parle de ça. Tango moni déjà basala nzamba bongo bazosalela libumu. Bazosalela oyo ezali vie na ba ya bonzambe te. Bazosalela libumu. Eza babilembo oyo tozomona eza Bible lobela yango parce que nous sommes déjà arrivés au temps de la fin. Parce que lorsque nous voyons même guerre s'est passée dans Israël, ce sont les signes du temps de la fin au Apocalypse à loba yango. Ce que tozomona ba prophète na ba pasteur bazokende ko sala ba makambo na Bible, ce sont les signes du temps de la fin. Le problème c'est que mutu na mutu azala na révélation na oyo eloko nini ya zoluka. To vis-à-vis na mosali ya nzambe oyo nini asatache na ye pour qu'il y ait solution pe azo yano na likambo na ye. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Nabandi bani ko babolingo yoki makambo
l'homme de Dieu à lobby kasi na rotique la micro un micro un peu orienté peuple de Dieu na lolenge nzambe ako utiliser parce que auti na intérieur na Lubumbashi les lois na Kinshasa bato apote pe à travers l'émission tout ça qui na l'autre fois bato bako benga bako tata lolenge nini nzambe na ye akosala l'homme de Dieu par rapport il y a église ezwami wapi et puis bato contacter lolenge nini. En fait biso tozana Lubumbashi et puis awa pe na Kinshasa tozali oyo mutu nyonso aza na besoin ko contacter ngai numéro ezali oyo nazoyamba bato nyonso parce que je suis vraiment saturé par des appels et puis na ba service oyo tozosala parce que tozozwa temps ya kosambela parce que ngai epa na ngai ezali na je prends le temps ya kolande la vie ya mutu nazozwa temps na likambo ya mutu donc situation mutu aza nango nazolandela yango maladie na ye nazolandela yango jusqu'à ce que guérison ezokota na kati na ye nayebisi yo ke nazalaki il y a 2 fois nazalaki na hôpital notosombela mpona bato ya bamaladi nazalaki na hôpital na biso awa nasambeli mpona bato ya baka ya makasi ya grave je pense que banini ezali oyo bato bakomona yango baka ya makasi nzambe aleki na kobikisa bandeko wana oyo tozoleka na hôpital kosambela mpe mpona bango. Et puis aussi chaque vendredi nakendaka na prison koteya mpona baprisonnier bao bakoyamba yesu bayambi bao mpe bakoleka na délivrance baleki. Donc en fait je ne suis pas là seulement pour les réseaux sociaux mais je suis là en tout donc na badépartement na baparti nyonso nde naosalela nzambe. Donc oyo nyonso akozala na besoin kokutana na ngai numéro ya telefone ezali oyo ke akobenga na ngai tout ça tokosola na elongo. Voilà, numéro de téléphone les Aliboni 039 065 966. Baxila Bango plus 243. Oui, plus 243 99 90 65 966. Donc plus 243 99 90 65 966. En fait, la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste 8, verset 9, la Bible nous parle, le roi Salomon Azolo Balobi a constaté l'okomoko sur le soleil, sur la terre. Et l'okonin a constaté à l'obi, et l'okon a remarqué sur la terre, c'est un homme qui domine sur l'homme pour le rendre malheureux. J'ai remarqué un homme qui domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Donc sur cette terre, vie oyo tozo vivre, mutu nyonso ozo kutana pe ozo zala naye, à cause d'un esprit ko dominer yo, to yo poko ko dominer. Vie nyonso mutu nyonso tambola na esprit moko. Ce que za nzambe te, ce que za Satan. Tangu mutu wana zoya na vie na yo, azoya na betine ya ko dominer yo, to yo dominer likolo na ye. Yango na ko senga na yo ndeko na ngai, to komi na moment moko très prophétique. To komi na moment moko komi mabe mingi. Mokile komi déjà mabe. To komi na ba signe ya mabe. Makambe komi ebele. Jésus-Christ revient bientôt. Mais Yesu wana avaya. Est-ce que okuta yoka na ba problème ozana? Okuta ona ba malade ozana. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin d'être libre. La Bible dit si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Or nzambe oto sambelaka azana makoki ya kokangola yo pe ya kobikisa na malade nyoso. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, papa. On est à la fin de cette émission d'aujourd'hui, l'homme de Dieu. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci, papa. na maman, na ningo ya iko témoigner, nzamba pambolayo. Merci. Et na bandi bandekwa bolingo to komi na soka émission kwa lelo, ngai na pesi bino merci pelongonia pour bozaki kebele. Yo polingi koleka na émission na biso c'est grâce à Dieu. Nzamba sel arrive à travers ministère na yo, aux église, aux na ba témoignage, aux alliés ngwebele. En tout cas, n'hésitez pas de nous contacter pour OLECAP à travers cette émission. Au revoir.